Bandeko na ngai mbote ya mingi partout bozali lelo. Lelo yo na kolobela mingi likambo etali ba négociation oyo ezali kosalema pona ba élection na Congo na mois oyo tozali ya décembre. D'abord nefsa bino likambo moko bandeko na ngai nalandaka vraiment politique ya Congo attentivement. Kota la situation ya Congo ezali mawa na nyonso oyo ezosalema ndenge ba occidentaux baza ko manipuler peuple congolais. Kota na temps oyo etikali pona ba élection na Congo, je doute fort, mais tondi makaka parce que peuple congolais eza mawa mingi. Likambo na kolobela mingi ezali oyo angolais azali kosala pona Congo pe peuple congolais. Bandeko na ngai bino moko bozomona ba démarche président angolais azali kosala ake États-Unis, ake Congo, akute na président rwandais, abengisi Kanambe na Angola soki mbala boni, akomiti na niveau akanga ye atinde na Hague. Na réunion oyo suke salamaki na mois oyo août, soki naza na bonne mémoire. Kanambe ndingani ya biseke non. Ndenge zabo il faut signer parce que candidature kozala te ya décembre. Donc soki o signer ba kora wate kozala te. Soko bude soki na Hague ndenge zabo. Bandeko na ngai akotaki mois d'août. Tant que tient en ligne là américain à mon avis que Kagame faut négocier pour pas libérer, pour comprendre que non Angola est sérieux, que ceux qui Kanambe a pêché candidature à comment Angola a kokota makambo ti na makolo na manduki. Bande konanga poso na te mondele azali mongune ya liboso ya peuple africain. Et ba oyo baza ko trahir ba pays na biso pona ba intérêt ya batu lokola ba Kanambe, lokola ba Kagame, lokola ba Hassan oya soki Lassana oya ya Côte d'Ivoire, batu ya bongo ba mérité kozala na bokonzi na Afrique te. Eza ko yana liwa ebele na peuple africain. Mundele azako s'en profiter na yango. Alors ça la passe kati na biso. Peuple congolais eloko na kosenga binu ka bo sanate que peuple angolais a sali trop pour na Congo. A sali pena mingi pour na Congo. Soki peuple angolais ayaki na Congo, ayaki pour na kozangela te. D'ailleurs ayaki na Congo te à cette époque ezaki na Royaume Congo. Donc ce qui va déplacement salamaki pour na bilanga tout ça. Na oyo mundele a créé biso. Donc et passe à Congo et kozala jamais sengo ya Angola. Mais quand on est peuple congolais, il faut azalaka reconnaissant na batu oyo ba contribuer. Bobo sonate que peuple angolais a contribué mingi na Congo. A bandi na miziki, ba vie d'Olivera, ba vie Tino Baroza, ba édition Ngoma à cette époque, ba comme tous nazo bosana. Tous ces mondes là, bazalaki ba Congo oyo oteki na San Salvador à l'époque, ba na miziki. Na époque on a ba vie Wendo Kolosai n'existait pas. Ezalaki ba vie wana. Bango ba beki ba miziki bino ba disque. C'était des Angolais. Ba Angolais wana lelo bazonga na Angola bakeli kokufela kuna. Peuple angolais obino zobenga bazombo. Donc batu bota na ngambo kuna benga bazombo. Peuple angolais ayaki na ebele a tombolaki économie ya Congo. Donc peuple angolais mutu ayaki na ayena biloko kolia, ayena ba portugais na Congo.
aye na mentalité donc ndenge ya kolela aye na biloko mosusu na Congo boza kolia te angolais aye nango donc peuple angolais tokomi na moment oyo ba difficulté bomoni que moto moko te ti lelo azokotela Congo oyo akoko sacrifier bato na yebaki kokufa mpona Congo pour Rwanda abima baza te. Donc l'unique pays et l'unique peuple akosala yango kaka angolais et puis c'est le mal Angola. Bandeko au sein du gouvernement angolais tozana bakatangé ya Bumba Natael oyo bakima na sécession katanga à partir de Tchombe bato wana baza na Angola bato wana MPLA a récupérer bango bato wana basintégra bato wana babundi mpo na Angola mpo bazwa baposte baza nango lelo me bato wana babota bana na bango baza na armée angolaise ti lelo bato wana bazongi te na Congo mpo baya kobunda balibere Congo na ke mwa musika en réalité na parler na peuple angolais bana ne Congo ya Angola bomoni Rwandais oyo abotoli Congo ndenge bayaki malembe baboti bakolisi bana lelo bato wana babotoli Congo mpona mitema na bango ezalaka bongo babotoli Congo mais angolais oyo ayakutu kala 150 ans avant soki 200 ans avant mais baboti bana bato wana bazonga bakufela na Angola jamais babotoli Congo. Nalingi peuple congolais à réfléchir ça, à réfléchir sur ça. Que le peuple angolais wana aluka bokonzi te, basala ba crime te, bakena ko envahir Congo te, ba occuper Congo te. Mais bazonga quel que soit âge angolais wana atama kolo lembi. Mais bana na yeba ko memaye bakene na Angola kufa akuna makuna. Lelo oyo bozomona massacre. Bangolais basali invasion Congolais basali invasion ya Angola balamutu bakima na bango bakende na Angola Rwandais abotola na ye Congo bakomi na Angola tala baza kosala Katange oyo aza kuna azongi kutu teke aya kobunda parce que Angolais akolibere bango bazonga mais bazongi te c'est parce que Katange wana ayebi je ya mundele ke mundele a préféraka tia mopaya na mboka mosusu po balia Tala Gbagbo, Akena Boloko, Bachie Lassane, qui est un Togolais ou un Burkinabé. Kadhafi, l'ingagi mboka na ye, Babomi Kadhafi. Bemba weli bakotisi na Boloko. Kanambe awuti na Rwanda, bayeko tia président na Congo. Bandeko, nazaka komeka kopesa ba idée na ba Angolais, ba comprendre. Likambo oyo sala na Congo tosomona ngo likambo ya muke mais likambo wana ekosala na Angola esalamaka déjà bomona ki mwana ya abotemi na Russie Isabelle lelo koma billionnaire na Angola sindika azalaki na mbongo te na koloba makambo mingi te sili sindika tata ya sindika tanga kufi na Kisasa na France na mona ki mbongo na bango te parce que nazaki na matanga wana soki Ibera koyokanga il sait que non André azaki na matanga et pas ya Thomas mais lelo oyo syndicat za na Angola akomi millionnaire na mbongo ya Angola atindi mwana ya aibaka mbongo ya Angola donc c'est lui qui dit c'est lui qui fait qui encourage la fille de voler ce syndicat fille wana azali présidente ya Croix-Rouge na Angola mais vous savez, l'hôpital d'Angola, il y a un milliard, plus de 15 milliards. Mais l'hôpital coûte combien? À salité. Bande konangai, les locaux Angola, à ça la nyonso, abunda, à négocier, à bimsa batouana, pour Angolais et Congolais à son pouvoir. Mais Bobo Sanate, syndicat à Bala Mwana dos Santos.
po bosana te tata na ye aza congolais bakatange oyo abumba na te ba perdre ba temps ebele. Est-ce que bakolinga syndicat zo pouvoir bango batika na Angola? Donc soki syndicat kei donc bango bakosana garantie moko boye un jour bakosampare na pouvoir. Alors Joël Lorenzo il est qui? To éviter vrai Angolais ou pas? To éviter. Donc soki Katangé a eu pouvoir na Angola, donc Congolais a eu pouvoir na Angola. Alors ça la pire que le Rwandais a salé. Mais bino ya nord boyebi comportement ya Congolais non? Ba luba bateki mwana nsapo mboka na bango mabele na bango peuple na bango bateki bazo mbongo Rwandais azwa na ye peuple angolais oyo na lobi kaka na lobi mwa ndambu na kolimbola mwa mingi na tuni boye sindika oyo dokolo oyo banki de Kinshasa ye abota bana oyo mibale wana ba meti to sindika ya tata pe azalaka na mbongo na lingi bino bo éclaircir ngai pour ça masolo na ko pesa bino vous êtes tellement distrait beaucoup mona que non angolais ko kende soki vous êtes toujours distrait parce que batu ebele oya biso ba angolais ta ngana koti na Angola koko mobali atikala na sasa na kena Angola dalinga ina mona kenge kibokolo po koko mwasi koko kikonga azalaki ko bandela ko loba muna tanduki eto kuna kenge kibokolo na loka kuna tsos tous ces histoires là na mutu na ngai na likaki na mona na yeba mais est-ce que koko yo ba c'est vrai ou faux? Kenge kibokolo des histoires ça ko imaginer elle invente des choses ou quoi? Ça existe ou pas? Na komi na Angola naki na posa na mona kenge kibokolo na mona makela et j'ai vu ça. Mama na mboka na Kimalomba mama akena ngai na tombo ya koko na ye loki tata oyo abota mama na ye koki konga. Moi j'ai vu ça comme ça. Donc à ce moment-là, c'est là que j'ai cru vraiment koke mena ye Luanda lobilanga kemena yai cheki vuila kulusa loko entoto yai ntoto lutu sisi lutoko lusisi la yai ntoto eno. Donc ndeko na ngai ba parole mi baleka ka wana ekotela mutu nanga oyo koko mbali koke mena lobaki nanga e namona kenge kibokolo namona lula kibokolo et puis namona mavoyo. Donc c'est tout. Bozali na makambo mususu te oyo boko lakisanga bolo baranga. Donc nga nako défendre Angola wana tina gota ya suka ya mai ya mbula. Bozana eloko boko pesanga te ezate. Bozana mwasi boko pesanga te. Bozana bonheur boko pesanga te. Oyi kusenga kino ngai nazo ndambu ya mabele na pesa Palestinien abundate, je vous assure. Et na kolobana bino ke nga oyo misu na ngai mona oba lakisanga nga na ko bongola mai e kauki nga na ko bongola ba nzete e bimba nguma zo mela batu kaka soki tango ekoki ke na moni ke no angolais o dinda. Nazali bomate nazali ndokite. Et moi j'ai un secret pour défendre l'Angola. Je vous le dis aujourd'hui. Nakope sa chance tena batu oyo ki mboka na ya lingite, peuple na ya lingite. Azo mbongo pour intérêt personnel. Bomoni vidéo na tchelibino. Peuple congolais avant d'aza ko lia mena masanga ndenge ya lingi. Mama mingi. Eza pasi. Próxima, até a próxima.